Voilà, bonjour, bonsoir. Ça dépend de la place nyoso Borolanda, ndeko nabino Stevador, moi nanabino, Yaya Lek nabino. En tout cas, merci beaucoup. Nabino nyoso tout boza ko s'abonner chaque jour na page nabiso. Encore vraiment merci pour na message na bino bokomela ki ngai natanga ki yango tellement ebele moi na répondre na bino nyoso te on a ko répondre te na kati ya messager na ko répondre bino na vidéo maman na papa na nga beaucoup plus bokomaki Stevador toza intéressé au fait projet na yo nini au fait ni nango lingo présenter na kati ya l'amour de Dieu Stevador toza na émission moko spéciale e banda koleka chaque samedi ya lingala 100% ya bana mboka pona banda na biso babotami na poto bana babotami na Europe o bazo s'exprimer na lingala. Pourquoi pas bit na ngai ezali ya ko valoriser langue na biso lingala ya ko valoriser ya kosala fierté na biso ekende partout congolaise congolais toyebana toloba langue na biso parce que naye ko comprendre que basi mingi ya ba congolaise na mibali mingi o bayebi koloba ba langue mususu te kaka lingala bakokaka vraiment kosala makambo mususu te. Pourquoi? Pona société ya lelo naki complexe na yango nyonso tu ya français anglais balangue mususu ko etufaka baninga mususu soko lobi mwa faute moko na français baseki yo olobi mwa faute moko boy na anglais baseki yo. Et pourtant na bamboko balobaka kaka français soki yo za étranger ozoloba français ata na ba faute nyonso tu bakoseka yo te. Mais biso ba congolais toza na mwa un peu défaut wana ya kosekaka baninga atala ndinga zoloba. C'est ça le yangwana bit nanga ya koloba lingala kosala bémission nanga na lingala. Naza vraiment désolé pona bino mususu bokomela kinga pourquoi ozosala ba vidéo na français te na koki pe kosala ba vidéo nanga na français mais na lobino na kosala ngo na lingala. Je suis congolaise 100% congolaise langue na biso eza lingala na bamboka na biso na bandundu partout ata tolobaka ba patois tolobaka ba munoko mboka mususu melingala eza langue nationale na biso yango wana na sana osaba émission nanga na lingala. Voilà bit nango yango wana bo soutenir biso boko tebele to ko organiser ba jeu concours pour na bana o bazolo balingala o babotami na poto bazana ba prime na bango bazana ba cadeau d'encouragement. En tout cas tozo travailler na projet wana na bandeko nanga ensemble. Merci beaucoup pour na ba message na bino, merci beaucoup pour na ba encouragement, pour na ba critique na bino ezo pesa biso lisusu makasi pour to améliorer musala na biso. Voilà Stevador na lingi bino mingi ba bonne année ba meilleur vœu tozo kuta na kala mingi te dans quelques heures tozo kota 2021. En tout cas 2020 yomoko yebi o esimbaki na o esimbaki te sala effort que na 2021 esimba courage o associé nzambe na banyoso ozo sala kotia bolingo volonté et kosimba. En tout cas bandeko na ngai napesi bino ba merci ebele et mot de la fin nalingai ko encourager oyo nyoso tu abengami femme congolaise. Pourquoi nalingi na encourager ba merci nanga na ba femme congolaise parce que na étude ya marché na ngai lelo na yo comprendre que femme congolaise azali femme indépendante, femme courageuse, femme forte. Plupart ya ba foyer na Kinshasa esimbami na basi. Plupart ya ba commerce na Kinshasa esimbami na basi. Lelo basi bazo nourrir ba foyer na bango, bazo tangisa bana na bango. À cause ya ba situation ya mboka na biso ya Congo, le rendre ba mibali mingi na ba chômage forcé. Ba mama na biso ba fandite ba telemi
soko okenda kini lelo olamuki na tongo okomona bamama bazokima bambangu na babase na mutu kokende ozwa bamapa bamosusu bazokita balibongo na zando mpo basomba biloko bateka bazwa bénéfice mpona konourrir bafamille na bango. En tout cas chapeau na bamama na biso bacongolais, nzambe bacongolaise, nzambe apambola bino apesa bino lisusu makasi. Bosabone ebele na page oyo parce que toza na ba idée ebele ya kopartager na bino. Nzambe apambola bino.